soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Mwana oyo bozali komona bakati wana ezali misuni ya ntaba te ya ngombe te kasi ezali misuni ya mutu. Tala ndenge papa ya 49 ans akati mwana na biso ya 10 ans na kombo ya Eliane epesi pasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba parents baswana ki pona makamba koteka liboso ya lupangu mais tata lupangu na kanda wana na tongo ya 11h akati mwana ya locataire na ba pota bo epesi pasi lisoto kobetela bino awa na journée lelo isala mbongo na Kinshasa na commune ya Ngiringiri. Ngai na papa na mwana oyo batie bambeli Eliane ngai kombo na ngai papi Boku Azakala nafandi na ville ya Kinshasa na commune ya Ngiringiri barabara Lokolenge 46 quartier Khartoum. Naza na problème mwana na ngai ya 10 ans bacheli ngai bambeli epa kolo lopango toweli eloko te. Dossier ezali na parquet ya Kalamu RP 505 chambre D TGI. Moto asali mwana ngai makambo wana azali na 49 ans. Nga nazo senga bakonzi bosunga ngai parce que dossier ndenge na moni ezokendela ezali kokendela su bien te. Mwana nga za na âge 10 ans asali eloko te. Mwana ngai kombo na Eliane Botembe. Mwana za na 10 ans asali eloko te. Kolo lupango azali na problème na mama leki ya madame na ngai. Bawela ki pona aboya ki mama leki ya madame na ngateka na barabara liboso lupango. Locataire a moumbu te a menacé mobala mama leki. Après mercredi le 13 juillet ayeko kata mwana nga bambeli na 11h. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi. Ko awa banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver nandimanga na moi passé son andimi donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres yinongo balobi tout bossa nante ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques en maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout, ya wenge muzika, bo s'abonner na Radio Lokole TV, ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako, mwasi alipe kasola za la kobele ngina mobali ya kwiti isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole. Tanga kara na village elle so likamboza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tu boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola na makambo zoleka bongo na communauté na biso ya bato mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na bato lokola wa Yannick Kinia obalinga bongo ko sponsoriser chaîne oyo pour awande vous aurez information ya solo na communauté na biso congolaise dans le monde entier. Mbote na yo Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Fran Wumela la bosanité di Djenga bokula kai kofo joa lo kumpe matono boka yo mon ami personnel commandant Congo Anderson de Djobour la voix digitale Wumela yo de mankam
Et puis si passe les autres promettre là les lobes en décoder pour mon miniature wana papa ya 49 ans à 4 mois na 10 ans bambeli moi na comité na comment et ça là mbongo na Kinshasa na commune ya Ngiringiri. Qu'est-ce qui s'est passé pesi pasi bana ya Ngiringoto dans le monde entier, on a Sydney, on a Australie, on a Paris, on a Bruxelles, on a Dallas, partout on a Johannesburg, na Pretoria, na Cape Town, na Val, et pas un Ndeko Gaga. Yokali solo ya pasi et pesi mawa. So ki kaka to konte ko vivre na mukili. Na ebite to kosuka ndenge ne biso ba Congolais. To lingani te biso na biso. Poso moindo to lingani te. Comment se bolinga mundele ya ko linga biso. Ba voisin to lingani te. Et pesi pasi ya solo ya tata lupango na locataire. Ndenge awa na radio lokole bozalaka to zaka batata ya bwania. Ba mama ya bwania ba ye ya bwania bokoyesa biso nani asana photo ça ndenge ni pour la solution ya moi na biso oyo mwana na kombo ya Eliane Abika to sungayi pour moi na mito asana koma asana hôpital ba facture faut futa malinga osakate likambulo okuta très grave et koi. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko lisolo ezali nini to kokela lombangu to kobete lo solo mbangu et ça la mina commune ya Ngiringiri. Mais tu es parlé jusque là l'avenir nini mais beaucoup yoka audio à papa et mon gars expliquer à tina radio le coller ça rabino awa na radio le coller ceux qui ba tout temps à combo tout temps à combo ceux qui ne ka boy tout temps à combo aboy na ye mais awa a autorisé biso tout temps à combo ya mwana na ye na ye combo ya ba intervenir ba tata lupango konso ye mo ka kutanga wana audio beaucoup yoka yango ndeko combo na ye papi beaucoup Azakala. Donc tu veux quoi papi Azakala, papa ya mwana oyo. Papi Azakala azali papa ya Eliane. Eliane jeune fille na biso azali na 10 ans. Au moment na miniature wana mwana bala eti kutu pampers pour ça la comment azo ça là ba pipi na bilamba. Pour mwana ya muki ya 10 ans na azo choc wana te ba mbeli ndengo wana. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Aipa fiston to foutre la bongo na lupango ya papa lupango eba lupango on dezalaka okoma lupango ezali ko lupango ate lupango na kosa 5 portes to 4 portes to 6 portes papa lupango yemo kazawa peta ndako munene to na porte moko ba locataire balandani ndenge pesa babi lupango ipareze ya bon en fait tata lupango azali mais lupango ya famille benga lupango ya famille na Congo ata ndoko na bina tongi lupango ya na bina tongi lupango mo lupango na biso ya famille la famille te zakana kolo nango. Qu'est-ce qui s'est passé? Na kati lupango wa balobina Ngiringiri wana oyo sika ndeko papi Azakala voilà papi Azakala ale ko futela na mwa to afutela na mwasi na bana ye bandeko ko lupango bazalaki wana siko. Qu'est-ce qui s'est passé to moni yango louche papi Azakala azana mwasi na ye mais mama leki ya mwasi na eba ndeko byoka lisolo mama leki ya papi blo mama leki ya mwasi ya papi quand elle sera na Congo ya lui wana ba papa sala ka soupena penate ba ko débrouiller. Qu'est-ce qu'elle demande mama leki ya mwasi ya papi mama mwasi ya papa o bakati mwana ye aye ko banda koteka liboso ya lupangu esika oyo mwana kasi na ye to papi Azakala na libo tani ba fandaka. Est-ce que vous comprendre? Na libo comprendre la début peut ça me confusion te. Papi Azakala, papa ya mwana o batembeli. Siko mwasi na ye. Do mama leki ya mwasi na ye. Da lungo na lupango na ye. So afana soki pe na ngaba, soki wapi, soki na bandal mais aya koteka liboso ya ndako oyo mwana kasi na ye to papi Azakala afandaka na mwasi na ye. Mais papa ko lupango mais comment yo ko ba loteka ande ça autorisé te oteka liboso lupango a ko oteka te ote biso futela awa te bino ba futela awa te muta futela awa ezali papa papi Azakala na famille na yote o tozaka la famille te wana sika pa de azaki na raison te bandiko siko. Qu'est-ce qui s'est passé tanga wadi ko futela nde ko cha mutu makasi et pesi pena mbaye bino boyebi na Congo ndezalaka soki batu bazo oswana basho balinga kuganga makashi wana mukile balika mnini oh non te en tout cas ngala inateka liboso awa azolinga te ko koteka liboso ya ndako ya batu soki atizala ki mwasi ya papier moko ndaba ndeko koteka wana elingo za mwa normal. Mais comment est-ce que mama leki
ya mwasi ya papier koteka libosa ndako ba te ça bien te pona ni ateki te libosa ndako na ye moko osomona bakam et pesi siko mbilinga na utu ko sabino awa oui ko ndako wasalaka wana o asala 49 ans ndenge marobi bande ko nango bafanda ka pe wana et pesa yake jour moko maman bazo pekse te ka wala soko lungate et pesi bena mbai ba soin na ndenge osakala te na lobaka boyo biso betaka lisolo kaka ndenge bapesi biso tolobaka ndenge soki mutu apesi lisolo mutu liboso oyo aza na raison soki oza na version oyo eza original benga biso na limemia alo papa fiston omoni ka solo wana ezali ya ngai ndenge obeti yango ndenge wana beti yango mbongo te tala ezali boyeboye tokopesa yo droit de réponse po eza droit na yo il faut pesa réponse à bien tozo kobeta lisolo ndenge papa oyo apesi lisolo papa papier epesi pasi na kotiela audio oyoka ndeko oyoka motema pasi komasi bakati mwana lokola ngombe ezosala biso pasi tango badiscute ndenge wana baswani ya kosakana te balali na tongo ezalaki na butu na tongo sikoyo bo papa pake musala mama pe pareil debriaka mama pa kei sikoyo qu'est-ce qui s'est passé ndenge bapesi lisolo na ebité na circonstance nini qu'est-ce qui s'est passé réellement papa kolo lupango ya 49 ans to pesa na komona ete bo komona ye moko na kanda wana ya lobi ya koswala to ebité ka emoso gis kanda to kana tende bapesi lisolo azui mwana batu ya muke mwana ya papa papi azakala akati ba pota pona kanda ndenge baswanaki po ndenge mama leki na bango en fait koko na bango no dopo ata mama leki ya mama na bango abana oteka liboso bana ekopekisa mwana ko victime na éviter la tongo mwana wa kana classe te bon parce na congé oui boyo na congé pour le kambo et ça na mika awa lobby awa avant-hier akati mwana pota akati na mutu akati tina maboko kaka nde bozo mona image télévision wana vraiment boye pasi ba image ya somo ça to kotela hotende ko so lengi ya somo benga so na privé to kocha image ya somo tali ba kati mwana lokola mbisi ba kati mwana lokola ngombe epesi pasi ba to quartier ba gage mwana zo ganga makidini boye tali ba kati mwana ya papi pa nani papa pa ko lupangu tangu siko yema waki somo ndenga kati mwana wana ba la quartier Ngiringoto, ba la Ngiringoto, il m'a menacé. Qu'est-ce qu'il a fait papa de 49 ans? Papa a kimi na police station. Tant a kimi na police station et pas mbila, a kimi pas mbila, pas police, pas bombier. Pour éviter que la mbila ça attention à tort, attention à réseau kimi ne pas na a ko bomba yo, pas bombier. Qu'est-ce qui s'est passé? Siko batu kale na Congo batu sa lupango wana ba kimi ba kolo famille ba kimi do ba lupango famille te papa ko lupango ba akimi na mbila simbia ndia kangiye mwasi na ya kimi ba ndeko ba kimi lupango tikali siko kaka ya papa papi na libota na ba locataire mususu siko papa papi wana afani na liboye afani ka boye avant a super lobby amonika ba tene bango convocation na parquet ya Kalamu ba kende ko se présenter la Kauka je crois tant ba komi wana et bimi le comme le dogi papa lupangu afundi bango ke ba bengela lupangu na yita afundi bango ba bengela na lupangu to ne pe mo akimi mais siko el na kotelo oyo kandeko elobeli ya papa papi pe papa mama regarde pesi lisolo moi je pas bien compris là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko siko ya papa ko lupangu wa bazaka na poto na France précisément batindi mbongo po dossier baluka na yebte dossier ko baluka ndenge nini po soki réellement papa wana kataki mwana ya 10 ans papa wana ya 49 ans akati jeune fille na biso petite fille na biso Eliane dossier ko baluka ndenge nini po preuve sali tangible. Alors papa la bi amon loko dossier bandi ko baluka c'est comme si bani m'a sa raison et pas il y a papa ya 49 ans papa lupangu akati mwana ye miki akati ba pota papa leli papa papier leli abina za kutu na mbongo te na ebite na mbo ba pes o batongi mwana na za na mbongo kozonga te tisiko mwana za na hôpital na abimite bandeko ba sunga ye mais to ça analyse biso na bino ensemble na audio o papa papier lobila ko tula Hollanda abi mais policier to bambila procureur alobino ndenge ya liwana papa o ya 49 ans to ba ko lupango il faut bazonga na lupango bazonga lupango c'est comme si ye papa papi wana lokate o bakati mwana alingite ba ko lupango bazonga na lupango papa papi atayo mongo lingite oui c'est vrai que bakati mwana siko lingini o boto na lupango po bakati mwana
ata kutu mwana so akufaki yango zaka ndenge wana te biso zaka juste obeta lisolo mpona kopele mpona kosunga bandeko basunga yo mais il faut logique des choses procureur alobi bakimaka na lupango bazonga siko ye ondira alingi te bato bazonga donc est ce que papa papier olingi lupango etikala ya yo to ndenge on ne comprend pas yango na lobi prochainement siko tokotela audio ya papa papier atindi mais prochainement tokozonga so mpona lisolo oyo tokozwa ye moko live a expliquer makambo yango ndenge esengeli nasoko insiste baimage oyo totyeli bino ya mwana boyebika na ezaka na YouTube mais osoli baimage sensible nde papa wana akati mwana lokola ngombe benga biso totinda message na privé tokotindela otala baimage nde basali mwana biso Eliane epesi pasi mwana mwasi ya 10 ans ko bapote l'équipe kokata lokola ngombe akoti comment mais na mitio asa na hôpital nde mbongo ya kobima te basi batongi epesi pasi nalingi oyo kana na audio nalingi oyo kana na audio ndenge papi azo expliquer qu'est-ce qui s'est passé yoka audio et bon tozonga biso na bino to conclure qu'est-ce qu'il faut est-ce que papa papi yango asa na raison to asa na tort mais la yebite bokoloba ndenge nini est-ce que ya lingi kolo mwana dokolo lupango atikira lupango lokola kati mwana to ndenge na yebite bino papa ya bwana nde bokoloba la na audio. Bonjour bandeko oyo azwili baku ya kolanda ngai lisolo na ngai ezali boye ngai na papa na mwana oyo batie bambeli Eliane ngai kombo na ngai papi Boku Azakala nafandi na ville ya Kinshasa na commune ya Ngengeri barabara Lokolenge 46 quartier Khartoum naza na problème mwana na ngai ya 10 ans batieli ngai bambeli epa kolo lopango toweli eloko te dossier ezali na parquet ya Kalamu RP 505 chambre 2 TGI moto asali mwana ngai makambo wana azali na 49 ans kombo na mese Bokungu Mbilia nga nazosenga bakonzi bosunga ngai parce que dossier ndenge na moni ezokendela ezali kokendela sur bien te mwana nga za na âge ya 10 ans asali eloko te mwana ngai kombo na Eliane Botembe mwana za na 10 ans asali eloko te kolo lupango azali na problème na mama leki ya madame na ngai bawelaki pona aboyaki mama leki ya madame na nga teka na balabala liboso lupango locataire amoumbu te amenancé mobala mama leki après mercredi le 13 juillet ayeko kata mwana nga bambeli na 11h après akimi na la police sikoyo bandeko na ye na poto bazweli avocat misato ndeko na ye papa na ye aza na poto kuna komine Camille Makila aza na France nde azweli ye bavocat basambela ye sikoyo bandeko na ye bakimaki ntango makambo wana esalamaki kasi lobi tomoni convocation na tribunal akala ya nini ya sosa babengi biso tokende kuna tokoma kuna na mama na mwana nzoka nde famille wana nde bakonvoke biso epa procureur babi bango bangi bazonga na lupango ole bazwa charge mwana bandeko na ngai botala likambo wana azomona injustice place esalama balobi soki tokofanda bango esika moko te omwe biso tolongwa totikela bango lupango kasi na mwana na nga sali loko taza innocent nga na bango toza na problème te ya na bi bandeko na nga bokatela botalela nga likambo bakonzi bokota likambo na ngai naza congolais mwana nga za innocent makolo mibale ndenge nazoloba boye mwana azotambola te liboko ya gauche ezosala te toza na centre na Ngengeri na Prince Kasavubu wana numéro 52 hôpital ya Sonal toza wana na centre wana susi na ngai mwana ayoka atambola bandeko bosunga ngai facture eza na hôpital banda batonga mwana naza na mbongo ofuta te bandeko na voilà. Donc muté malamu asunga papa oyo papa papi pona babimisa mwana hôpital mwana biso mwana kitoko mwana Eliane ya 10 ans mwana mwasi tala mwana kitoko ndenge basali ndenge wana papa lo yibasa na hôpital ya Sonal na Ngirngiro wana boyoki ndenge audio moka lobi kasi tosala mwana analyse muke makam o papa lobi mama leki ya mwasi na yende abana koteka kunde na betele bino isolo liboso ya lupangu ya batu bako lupangu bapekisi ye bitumba ebimi pe mobali ya mama leki pe susu boyebike boteka na lupangu devant lupangu ya batu eza lupangu na bino te soki mwana na yo ofuta lupangu wana eza lupangu ozo futela te soki atazalaki mwana mwasi oyo to mama ya Eliane
muto ayoteka wana elingo za autre chose. Mais tant que papa papi alobi locataire aza moumbu te. Oui, c'est vrai que le locataire aza moumbu te. Locataire a pas ça ba norme na ba devoir oyo il faut remplir. Il faut tout saper mibeko. Comment yo ko saper mama leki na yo aya koteka liboso ya lupangu obino fanda parce que yo foute la kawana. Non non. Non non. Pour la ni mama leki a te quitter la lupangu o yemo ko sika afandaka. Tu vois, c'est ça le problème. Donc maman leki prend mbal na yende ba eko cha moi des autres na libota et sika moi na ye o asali mona kasnaye et peut si passer. Bon, to le ki wana. Est-ce que entre parenthèses papa lupangu o abenga la 49 ans. C'était important ba swana na maman leki ya maman ya Eliane. Mobile do ba swana mobile ko batina bitumba. Na yebite ko ba bitumba ya niveau nini? Oyo papa wana na 11h na obi ya ke musala toi maman pas ça quitté un au 4 mois na moi si bon moi là moi je ne comprends pas. Ils ont pesa ngama mutu ko soi. Na bandeko. Et pesa ngama mutu ko soi bino botana le kambo bon ngeni. Donc papa wana malgré basoya na butu ya yeka maman wakati kati mwana bapota somo ndengo wana to insister tindi benga biso na privé to rotindelo bapota wana mona somo karaboyi soki papa asali ndengo wana papa aza inhumain parce que mwana ya muke ndengo wana okokata ye bapota ndengo wana te somo bandeko epesi pasi bomoni mwana ndenga aza na koma na miniature so botali wana eza malamu te et puis papa. Donc c'est sur ma message pour papa papi oh appelle ça solo papa papi beaucoup azakala voilà comme qui mangai papa papi beaucoup azakala azoko détailler que papa lupangu wana so ça ba développer na poto afengina ba komo na France donc otala na France partager mission au peut-être ko komela bandeko oyo ya ndeko asali makambu oyo bandeko na ba zoli 3 avocats il paraît les tia na mbongo te ba ko défendre ba changer dossier na so ba dossier ba ko changer dossier ndenge nini et okoma ke papa na papa papi akata ki mwana ye moko to mwana ataka papa wana ya 49 ans na 10 ans et moi si surtout attaquer papa à 49 ans papa wana se défendre na mbeli yango ezoksi mwana to ndina yebite ba ko changer makam ndenge nini à moins que pays na so de la radio ki so na mbongo aux raison. Mais tu as vu que dans mboka oya papa Chibeto alobi azo prôner état de droit il faut ezala ya so le pesipasi yom dota la ngai oza mutemote mamawa to sungana no mwana ya mukio innocente pour degré mbeli bakati wana et pesipasi na koki kotala yango te lelisi ngai étant parent vraiment moi il y a 10 ans moi si sous ba cicatrice ndengole que moi si pour ba les sakana ba condition belé siko moi na ndonga ba cicatrice et ko sala mbilinga heureusement ça na nzoto mais na liboko wana pour même belle parce que ba condition belé moi je suis dans la cicatrice boy ni avenir à moi ne ko sala ndenge nini. Oui c'est vrai que o na posé ya kusunga ba sunga papa papi sunga papa papi azakala osunga ye moi na bima hôpital mais papa papi pe alobelo ko mwana pour kira albino bango bazonga lupangu bakolo lupangu bazonga lupangu ba lingite ye article yango place oh mais siko papa papi pasa na boule nini kendenge bazokisi mwana na yona ne bakati mwana na biso Eliane bapota a récupérer lupangu comme ye to nini parce que après tout lupangu za bakolo lupangu bakima kimi bazana droit ya kozonga pour makambo ça par l'état ndia kata makambo na yebite est ce lobi mabe tout ça la analyse parce que vrai problème pena ne na bête le peu solo ngapa na mo absurde pour papa le locataire a mbouté oui c'est vrai que le locataire a mbouté a pas droit na ye le locataire a droit parce que vous tambongo mais ça pas devoir avoir rempli parce que quand le pango to ko après ça pas condition voilà vous c'est clair là que ça saute au jeune dans le poteau comment est-ce que maman leki ya moi si na yo akoya koteka liboso ya lupango ya batu et puis quand lupango boy maman leki no teka wana te et pesi bitumba tina mobali ya maman leki na yo aye mais est-ce que vous comprenez parce que moi je vois atabino moko pena atabino moko au moins est-ce que maman leki de côté des autres oui c'est vrai que c'est sûr maman leki avait koteka wana tuna ki mwana na yedo moi si ya papa papier c'est akoya koteka wana boye peta bona na courtoisie atuni papa lupango te alobi que non ça va ya côté capo pour na ye bango de bazala kawana mais il pouvait faire ça l'amiable on ne pas bunda boy
akolo peut-être ça va yo tekaka wana mais soki papa lupango atuni ebi malokolo ya ngai yo zotekela ngai peut-être balanga ezalaka balocataire mosusu te nateka te mpo nini mwana nga afutaka mbongo ah oui mwana afutaka mbongo mais eza yo te ou carrément il pouvait refuser. Est-ce que maman leki esika mosusu ya kotekela alaki te kaka liboso ya ndako esika mwana na yo azofutela tala baconséquence osali tala siko makambo memi koko na yo bakati ye bambeli mpo na yo ya koteka wana bapekisi yo eza teke bayeko brita bapekisi yo mais bobundisi tata ko lupango yo na mobali na yo epe pesi mbaimbai tala conséquence sikoyo ko topesa nga pena mutu ko so pona mwana na biso Eliane bon papa c'est vrai que papa ko lupango akataki mwana oui babi akati ye bambeli bamoni bapoto bomona wana pona ko venger ndenge na sonisaki. Est-ce que tant bande ko sona mwana oya bato 10 ans mwana Eliane asalaki nini pour papa kata bambeli ndengo wana et pesi pasi tala degré ya mwana muki ya 9 ans ya mwasi bakati bambeli akoma tina koma c'est que zaki na niveau nini c'est que zaki na niveau nini et pesi pasi bandeko pasi na motema pasi na motema pasi na motema pasi na motema tala lisolo oto bomelaka binu yango o partager bandeko alobi bandeko ya papa o 49 ans papa lupango basa na poto na France binu ya biki na France botela kapso mengi partager lisolo peut-être ndeko oya papa lupango wana yebi o baluzi 3 avocats bayokana babenga baza solution à l'amiable pour tala mwana conséquence et puis papa lupango baye baka ko soigner mwana baye baka ko soigner mwana heureusement mwana kufite. Alors, bon, ça en famille, pour parce que message déjà pour du fait que papa papi a yebi que papa le pont à mande on a poto c'est que message de ba yebi na yebi te combien était pas fandi wana mais comme déjà famille. Ça ne sert à rien ya kubunda, ça ne sert à rien ya ko créer makambilinga bilinga. Bandeko, awa toye awa na tangi kombo ya papa papi beaucoup azakala pour andimi atanga kombo na ye. Na tangi na kombo ya mwana Eliane. Ba kombo mususu tatangi te mutu atangi ba kombo ye moko papa papi ça n'engage que yi mais soki otalanga na poto otalanga na Afrique otalanga partout na Congo au monde que histoire auto bête zande ngwa o ligo na version ya solo ndeko benga na dibemi to ko pesa au droit de réponse o ko expliquer l'histoire ndenge leki on a bête version oyo eza version oyo papa papi a pesi na tele na audio na okini azo ba audio wana voilà c'est un peu ça. Merci na confiance et peu fidélité vous pouvez ça na programme au radio le collé et pas wapi biso na bino to ka okuta na ko solo la makambo ka bongo na comité na biso masolo auto beta ka bande ko zo sunga batu ebele bande ko na lo ba chaque fois soki esika de kwa kwei to beta ka masolo poyo okoya te yo otelema soki pe liso to beta ki esunga inde ko moko ba longa ki yo pe olonga. Voilà, c'est un peu ça. Tout ça, masolo et belé bande ko pesi yo personne to beta liso na yo benga biso pesa liso to ko beta yango na limemia masolo o bande ko ezala ka ba aventure to fani to beta masolo te masolo ezo sunga batu ezo sunga communauté ngana lo kamwa mingi soki batu esika bazo finga batu ba clash ezali o rando ba auto de belé 500 600 1000 2000 mais sika ba pesa conseil comment ko lamba comment ko se comporter na société ko sala nini batu bazo royate. Merci de m'abonner à biso toujours mata muke bo continuer ko partager bandeko to kuma ebele passer na baka musala oyo biso mo to kokate tout ça là ensemble na bino ensemble biso na bino sala musala oyo soki batneli o link bandeko o s'abonner bo partager na ba Instagram, Viber, Twitter, Facebook partout yo peso ko moni link ya radio le collé TV s'abonner bandeko soko s'abonner ko bossa na te ko fina cloche notification pour orataka ba poste na bisoté pour orataka ba vidéo na bisoté surtout tiema moko e komela kayo. Merci na Marina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni Kobira ni virage coordonnatrice ya radio le collé télévision mais aussi à radio le collé télévision plus voilà deuxième chaîne na bisoté s'abonner pe kuna pour nous sur radio ya tata moko mama moko bo komi c'est que bien to kutana sur lobby pour le numéro sur radio le collé masolo na sengi na abonné no sur radio le collé to kene ko s'abonner pe na chaîne ya mama Irène Machando qui est pas polémique mutu akangi chaîne ya mama Irène Machando qui azate a expliquer qu'il y a fina qui bouton na erreur a direct à effacer abonné no a effacer la vidéo donc et ça polémique était abandonner chaîne ya sika mais déjà en 2 jours 3000 abonnés c'est bon pour la mama Irène to support kuna to kende oh non ça la mama Irène pe ou la papa Fisto kende pas mama Irène s'abonner et ça li
Ministre de la Vérité TV. Si vous mettez le ministre de la Vérité TV, et que maman ira s'abonner sur la chaîne naïe. Mbote na bino so partout ici ka bozali. Tokutani sur lobby pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien mandeko. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari et Ali, nous tout. Tu une famille. Déjà c'est un vêtement. Tu une famille, on a signé un monde. Le NT c'est une famille, quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi. Tu une famille. Les ensemble, tu une famille. On a fêté. On a ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux rejoindre la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. Petit est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à vous, on a dit nous, on peut consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là? Ouais, ça va mieux accompagner quoi. Moi, chacun au côté une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. La chemise naïe, petit de voilà. Une famille. C'est Oyo. Mouni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,